Congo comme ça on dit taxi faut prendre la collation comme ça on a fenêtre babandolo on la rama kolo yo beleli balanda bino pour prévenir beaucoup non yo zobika somo donc on va comment la décapation. Comme ça on a dit taxi faut prendre la collation comme ça on a fenêtre babandolo on la rama kolo yo beleli balanda bino pour prévenir beaucoup non yo zobika somo donc on va comment la décapation. Suka soko mati taxi ou bien bakanga porte na hote aussi bango yo moko ou bien fanda kwa collation yo mama pastor on la make up o se kini na zeso makamotini yango pastor okosite na bisawa somo yako kama kamba na matoi vraiment RDC zokende wapi mamotali ba jeune regretter bakapashi bango yo misala yango bazo sala fruit ya misala a forcer ni mpo basala voyage awa de l'autre côté yo uti batuna bamboka bapaya beti tour ya bayeti auta esalini elongo yo ni ba esalini fruit ya musala boti mbuma patience wana koma bozaka nango te bolengaka ko brûler betap wapi vie après c'est futaka te tala ba condamnation bakateli bino na ba parents na bino ba monaki bino bana misala te bozana bambongo ebele batuna ki te bozeli wapi moyen pastor lobata batuna kata papa mama na moni mbongo oziwa wapi rien misusu pe ba mama mingi bataka na confiance bana oyebi baba mebele ba mama papa ba yebisaka na kobata po papa tombokaka soka aboyi makambo ebebi mais maman mingi akotaka na jeu mwana mwasi to ya mobali makasi mama koyebisa papa te ta nabetaka kopa koloba teke nasaka mabe nabetaka bakope ngobe mama yango tozoka bambongo oyo mama sentir ka modele ya mbongo nde mwana azoya seke kope eza fulu ko atangi te eza mabe lokola mwana ayelaki bakricheki o fandaka nye soko salaka tu papa yeba te ube bombisanga mbongo to sala boye sala boye bamama ebele ya bana bakangi bango boye bakosamba mpo bapapa bakosamba fitima pamba bino nde boyebi jeu wana makasi oyokinga makasi nani asimbelaka susu mwana mwasi aseza fimbo na ndako yenda azofuta nyonga mapa na tango azolesa ndako oyoka makambo nyonso ozokwea yokanga kapashi la plupart akozanga batina na bato ayo eza mpe moko ya gouvernement nalobaka yango clair président Fatia azoboma nzoto ye moko nazosentika alingi Congo namoni batrasi na ye aza mpenza zairwa alingaka Congo mama nakoso te ubie bato bazongi ya kosabote ebongo bota te sa totanga kombo omonaki te ovivre te na poids lourd kasi yango tozokende bisika yango te makambo ekomaki na poids lourd na biso oyo papa ngani ex ministre epuis nazokama moto alongo na ye mosala boyi bongo aboyi
somo RDC koboma eza mpe solution te bokomona makambo pamba ebembe ya ndeko mosusu bobomaka soki ya nani soki ya makambo moniki wana ekomela bino ngambo soki epembi moke balamusi ebaki lisu ngambo likolo ya ngambo boboma misusu ministre bino na bino balei mbongo bino na bino bobomani chansi biso babola tozaka makambo na bino ekomeli bino boye na likambo nini osango babola bazoluka ta boza bango frente bakendo en tout cas mama peyoyo penda conseil vérité sans vous flatter nakomi na souci ya kolemba kolongwa mboko nakomi na dubai mboka boti voyage bozongi intiro namoni bino nango boye natio boye 4 jours ebele bokonyefuka loka kami etutani nazobebisa yo pays nini na sonia kobeta toloke na congolais mama poma batanta ya boye biso komati taxi fofanda lokola collation kobimisa motu na fenetre babanda olongola ra makolo yo obeleli balanda bino po prévenir mboko oyo yozomika somo babanyonso bakomana deka moto abebisi francophonie yeyo bato babebisi francophonie papa Fati totikali na mikolo ya kotanga arrêtez cet homme avant qu'il ne vienne dans pétez vous allez fuir vous attendez bomela mai botika masanga peuple nino amelaka mai te je suis dépassé et après atoleka bana kini bomela mai botika masanga tala mosusu peuple nino amelaka mai te chae ya rispondo et après et voilà oh tata nzambe voilà, je savais. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Pas du tout. Eh bien, il a raison de s'étonner. Est-ce que c'est mauvais de prendre l'alcool? c'est mauvais ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Yo le bini. Un chrétien, je répète encore, un chrétien doit boire l'alcool. Pédamos, Tito a raison. Tito a raison. Un chrétien doit boire l'alcool. Ne buvez pas. Ne buvez pas. Ne buvez pas l'alcool. Pourquoi? Mais pourquoi? Bon, entre Gédéon et la dame, qui dit mieux? Qui dit plus? Qui dit mieux? Eh, plutôt qui dit mieux? Eh, qui dit mieux? Qui dit mieux? qui dit mieux lobaka na lingala Revenons à nous beaucoup. La question c'est, Entre Gédéon et la dame, qui a raison? Point d'interrogation. est-ce que c'est un péché Point d'interrogation. Ne buvez pas l'alcool. fuyez la maison de l'alcool Mais Jésus prenait. C'est ça qui nous soulage dans ce pays. Hein. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là, si tu ne bois pas, tu vas faire comment? Il y a plusieurs boissons. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire le Vita, l'eau, le Fanta. Vraiment. Il y a toutes sortes de boissons. Si tu n'arrives pas à boire tout ça, bois la bouillie. Hein? Quoi? quoi? Bois la bouillie. Jamais. jamais Mais attendez, faut pas dire jamais comme ça. Elle peut avoir raison. Bah oui, elle peut avoir raison. Mais y a-t-il au moins un verset biblique qui nous autorise de prendre l'alcool? Le chapitre 5, le verset 51. 31 plutôt. C'est pas Makoso, chapitre 1, verset 31. On dit Luc. Juste un instant, attendez, je vais chercher ma Bible. Excusez-moi. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village. Je vais commencer au verset 30. D'accord. Alors le pharisien et le scribe se mirent à critiquer ses disciples et à leur dire: pourquoi mangez-vous et buvez-vous? Donc Jésus boit. Et mon vin. Makoso, Mathieu, Makoso, mon vin est là-haut. Makoso, Makoso, Mon vin. Makoso. Je n'ai pas encore fini de lire. Mon vin est là. Mes frères, le doux vin
Le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Conclusion. Donc, en conclusion, on peut boire, mais pas trop. Et on peut savoir pourquoi? Suivez en image. On se retrouve après. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et puis singa lokola posa ya kosanza. On va changer de chapeau. Congo est comme sur ma petite taxi. Faut prendre encore la collation. Faut que ça me une fenêtre. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez. Oh, police incendie, ce qui est là, Pierre. Oh, banda kudo, comme tikotoyo. Mama. Sala, when you hear? Rwanda, capitale Angola, place Tozana. Là, on a besoin à la Kinshasa, la Bouyebissa. Ah, Tozana est balé. Dans le Rwanda, Beach Mobile. Dans le Rwanda, Malo. Dans le Rwanda, Kinkoli. Mayotu et Fandia. J'ai été à Dubaï. J'ai été en Afrique du Sud. Mais ce que je vois ici, vous ne pouvez pas comprendre. Il est sérieux dans ce pays. Na outi pour visiter base pétrolière. Na koti na kati Bogotala. Et ces gens l'ont construit que pendant 20 ans. À place Nazali, bana mai ba vandisi mayebi. Tala bayoto batbazo loué pour le tourisme batazo betaramai. On fait passer le temps inutilement. Congolais a aidé l'oiseau salaté. On n'a pas une vision dans ce que nous faisons. Ou on ne sait pas ce que nous voulons exactement. Parce que 20 ans pratiquement, basali base pétrolière, 7000 employés balières à 7 par jour, 7000 personnes basolia. Donc 7000 plats. Pour tali concession, ils ont 200 hectares. Nous sommes des aventuriers. Nous-mêmes, nous continuons à détruire notre pays. Nous avons des révélations au salaire sur Makambo et Tali Pétro. Un attaque. Et l'autre, où sont les riches Congolais? Wapi bateau ba mibeta katolo ke bangonde bazana tourisme. Wapi bateau ba lobanga na Congo. Kano rapide ya pamba ya kokatsa Congo Brazzaville to sufraga nanga. Soki tozangi ba fion nandimi. Et tozanga pe ba kano rapide. Tozanga pe ba yoto etandani lokwa mayibobo. Tozangi yango juste biso tozana nini. Au juste biso tozana nini. Na uti na quartier moko Palanka. Eza place ba Congolais ba fani. Le Congolais ndenga voyageaka. Ceux qui ont voyagé à Bois-Gingunda quelque part, et là, ils ont une intégration, la majorité. D'abord, les Congolais ne sont pas intégrés. La majorité n'est pas intégrée. Ils ont une bango, Kindoki na bango, Buzoba na bango, Komela na bango.